Na puna papa de. Wala ni. Papa linga. Funi wala nga. Ngande funi. Te ya funi na uko. Funi. Ezali funi te ezali fani. Fani ndi koloba oza drôle. Na lingala osekisaka. Kofe elongi mabe tanga boga les yeux d'une bizi talanga kofoko tanga la miso naleki na bogar te elongi no elongi ka trater esala accident Johnson Jennifer Lopez bacha ndeni baba na makoto hamini kiche amaneke miche bebe mingi sozo finanga sasikana ngai allo chama nikia Paris allo zo ngai Konafera kufinini allo. Ok, Yaya, nous te sate tala loboko. Yaya, sidoni. Pastor Marcelo Tunas. Hein? Trois mabala. Azangi yaba to pamba pete yaba millionnaire. Soy boyokaki parce que biso tozo awa na mukili tolingi bana nyonso ya mwana tobeta ka ebiloko asa mwana na yote tika mwana muninga te asa mwana humanité biso tokoloba tokotika te biso tokoloba tokotika te bino te bozo mona extra parce que boza ba complexé biso tozo mona modèle ye pazo kende déclin âge zo kende ba opportunité zo sila ale kanabisika biso tozali na ba opportunité peut-être saisissa yango te tozolinga te mwana wana kota na makambo wana est-ce que bozo yoka makambo ngana lobaka aw mais belé maïle ezate na mutu moye ba yokezate c'est ça le problème hein? Le monde est fait de tout ça là donc Sarah to la wana abo babwa ki sait pas papa na ye asala tout mobali na yo la bavanda kana kuna aza peut-être bilo bobi azaka na mbongo te mais moko biso to kolandaka ye alobi abi mobali azaka na bilanga basala ka ba misala na bango ye pa voyage ka voyage ka moko Sarah za mwana moko oyo akola na haine akola na rando rancœur ya abandon ya papa na ye yango wana n'est-ce pas yango wana Sarah oyo azala facilité ya ko vivre ye moko bandeko ozala mobali na yo asala ka pe mbongo pourquoi mobali na voyage ka te ka yo moko pour mobali na za passeport te tala niveau soko si mobali moko azala niveau na yo te matisa mobali soit au salier akoma amata soit oboye parce que Sarah o azali égoïste mobali wana voyage ka te Diego wana voyage ka te soko si mobali azala makoki te yo zana makoki qu'est-ce que tu dois faire oko éterniser était la kati ya précarité il faut ça la ke amata yepe to mona ka yamata ka pe na ba avion yepe abanda ko bima kuna donc Sarah oyo acha mobali wana penza anvuka ye Diego bima na libala oyo tozo sengo papa bima bazo lexo air kende ko luka vina yo moi so za moi si mabe moi so za moi si mabe tala bana wa abandonné tala bana wa abandonné tala sko yo voyage kate kaka ye Amérique yo kena no Amérique te oye na nupoto te batu nyonso na petit fali aye petit fali aye pe poto kala te moi si petit fali pe akoya Diego boya ye yaka yo posala pe internet oyebi modèle ba chaka ba vidéo oyebi modèle ba sala ka ba nini boya mobali wana boya ye ayaki poto aye une fois Sarah lingi kaka yazala na nani azala na visibilité Sarah ayaki une fois kaka mais Sarah a voyagé combien de fois Sarah a voyagé combien de fois yo voyagé combien de fois mais biba dango pe ba congolais éviter qui marie on bosipela ngo pourquoi mais moi c'est ça kabiso te yo za mario te c'est quoi yo zo vanda kuna pona nini bon soko za papa nyonso nazo pesa yo lelo appel pathétique soko za na mwasi oyo azolinga o merger te azolinga sala yo lokote boya ye kende ko luka vina yo ko luka okokutana na mwasi moko boye akolinga yo bien botika ki mario botika bokende ko luka vie Mario eza paresse et puis soko za na mwasi alingi te omona clair boya ye kende ko luka malembe
banda na eloko moko yo moko malembe malembe. Moi je suis mutema mabe to komi wana to tiki makambo wana. Bokanga ka ba foi. Papa na ye abandonné ye pa asali tout Diego abandonné bana na ye et puis azali mwasi oyo alingi kotika la mobali espace te kaka ye parce que ye azokola akola ki na ene ya papa na ye nda yebite. Na mama na ya ebisaka ye. Ya bako mtaka koloba mama na ya ebisaka botika makambo wana. Mama na ye muto ebisaka ye batika makambo boguzu ya papa. Soki ozana mama na yo, o ebisaka yo, otika bozu ya mama na yo ya papa na yo, aza mama ya zoba. Na Congo loi elobi bandeko. Loi elobi na Congo. Mwana nyonso aza mwana. Oh, za mwana makangu. Mwana makangu azalaka lisusu te na Congo. Azate. Selo nini mibeko likonzi. Mibeko lui konzi epekisa makambo kobengaka bana ba makangu bazalaka te balobi wana nani mutosela biso loi wana Kabila nda chaki penza loi wana ba votango na parlement. Oh zali mwana moko noko na ya adoptaki yo oza mwana na ye. Soki noko na tiki bozui kende ko benda bozui wana bundana nango. Oza l'enfant adoptif oyo adoption ya solo même enfant hébergé. Même enfant hébergé azali na droit ya kovanda na ndaku na ko hériter droit. Ezali droit sous blanc na code de famille ya ba congolais ezali na kati. Comment est-ce que ba parents mibimba boko zala wana bopekisi bana na bino bakende pa ba papa na bino po bino boko mo sambela na mama langi. Saratola yaka a ovanda na kiti. Kende ko luka papa na yo kende ko sala na ekimia. Tia sur le fait accompli. Loba na ena lingite ba koko na yo bazala pe neti yo. To lingito kata lien. Et puis profite na nous que oui voilà que nani ezali comment on appelle ça? Azana nous envie. Va régler tes problèmes parce que ça va te poursuivre ata adasa wana ata mwana no wana mususu ya munene wana. Hein? Ata mwana no munene wana akobeba. Azui sikoyo ba frustration na yo a ekomi ya ye. Donc, ezali makambo eko se perpétuer de génération en génération. Nde masumu wana ya génération en génération. Papa Boyoma. Toki Ryan. Mwana na yo wana, tala e malamu. Ezaka bino ba Congolais bolinga kotala te tozo koma kuna. Tala e malamu. Tozo loba na yo. Kende ko luka papa na yo, bo vanda, bo solola. Osenga pe bolimbisi ye pe azana du ye kutunda ko senga bolimbisi makasi ozo ya na ba internet a obozata mayele te ya ko tia ba parents wana sous le fait accompli ya ko yebisa bango be bazwaka ba décision ya mabe mwana tikala kaka mwana yo neti esala yo eloko toza lokuta eza makambu oyo esala yo Josephine soki nani wana muka soki nani na ko bloquer yo kende ko compléter la papa biloko na yo Josephine Ngole kende ko compléter na page na fungula page bando sala kuna pe ba live so za na mayele na yo kende osala ba live na yo awa na sina bim to matate omoni kende ko kutana na papa na yo oyo kana na ye osolo na ye bocha okolinga yete ke papa po azalaka te kaka kotia kaka kimia comme ça les ont dit esili et puis makambo ekebu relation na ye na yo ekotika ko zaneti père et fille te et kozalaka relation moko boye d'un monsieur qui est mon géniteur point et kozalaka ke relation comme papa te wana esi eleki et puis tu n'en as même pas besoin en fait. Toi tu dois juste faire la paix avec ton intérieur, tu dois juste raser, n'est-ce pas? Tu dois juste raser ce qu'il y a en toi pour que ça puisse transformer des autres choses. Parce que le modèle, oh, tala. Ezalakate, maman. Soki makambu oh saratola. Nasi na loba na makambu. Toye awa po makambu ngweza kaka ba Congolais nyonso. Nga loba na Congolais nyonso. Ya kwele lika beurre parce que azali na actualité. Po ebele boza pe na ba comportement ya Sarah. Boza na ba comportement ya Sarah ya kuwanga na bana po bana bino bolingi bana parfait. Les amis, mwana wana ya Sarah wana Enoch. Ngala ka ko yebisa mama di Congo na bino wana. Mama di Congo yebisa Sarah ti. Sarah souffra ka pe na
mwana wana zotala mwana ndeni ya komi boye siko miso ya batu mutu ezokosa siko ba mama ndeni bobandi boni bokoti na makambo wana botala lelo mama Kongo akoti rando na Sara azosenga ADN mama Kongo wana nazonga nano mama Kongo mama Kongo azali mutema mabe enga na ibisaka bino mama Kongo aza mutema mabe bino bowanga naka zana longola nanu Sara mama modératrice boza boti dara photo ya mama Kongo ya mwa kitoko po nyonso nga zana ngo eza mabe eza kitoko te ba modératrice boti dara photo ya mama Kongo aya awa avant to évoluer ya kitoko mais yazalaka kitoko te c'est ça le problème ata bo mwana mama Kongo atika oza kitoko te bo jeunesse na atika oza kitoko te bon kaka o eza moi présentable to ko chaye a to respecter ata zala bloqué yo yebika malamu te ezaka yo mama Kongo za ko bebo na kanga ki ojo no koika basele a bolukela ngana mama Kongo atika oza kitoko te ene ni l'éclat ni beauté ni éclat ni beauté mikolo komo tia moi filtre kuna to seka na français bon boluki bochalinga hein abinini botindi nayebi yo oyo modérateur wapi ba modérateur nanga bazaka payer awa botindi merci maman Evelyne 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 bon toloki photo ya kitoko bon photo ya kitoko ya mama Kongo yeyo mususu tocha mususu ya mama Kongo ya kitoko tocha ye bien oyo tocha mama Kongo siko mama Kongo siko ya filtre nango mama Kongo atia bendi beauté na filtre mama Kongo za kilo da biso leso to yaka siko biso basi kitoko to yaka sa filtre to vandi kaka boy mama Kongo kamati ya mamu ki filtre mamu ki filtre bon to pese ka poiso c'est ça mama Kongo c'est pas ça bébé en tout cas bozala tinda te peda ba diji oso ki monsieur bio na ko bloquer na biloko nozo ko bomba baboke lezanga tina awa na ko bloquer yo wala mama Kongo to pesate mama Kongo na face na ya mikolo yo yeyo de mama Kongo yo alati sikoyo bonnet na kati ya mutu na éviter bonnet oyo ezalaka na fashion week je pense et tout ça donc yeyo to che wana toche mama Kongo penza za kitoko atie filtre bele akabati ba photo weza kakuna mama Kongo alati na kati akoti na kati ya filtre ye moko za na kati kuna alati ekeko mama Kongo alati ekeko kwa filtre ye moko za de na kati bon omoni mwasi oyo mama Kongo ena bisa bino mama Kongo aza mutema mabe aza mwasi ya mutema mabe moko na mona te na yebite mama Kongo en tout cas to mona bato mutema mabe noza mutema mabe na moni mwana mwasi wake ndaki ko yakoloba makambu mwana mwasi ya Jani abandi ko expliquer mama Kongo botala niveau mwana mwasi oyo azali dangereuse donc mwana
mwasi moko boyazaki na libala na ye mobali wana akufini na ba négligence na ba sans papier na ye po ki sans papier bomaka mututi so za mukolo za sans papier Jani ayekoluka nini na poto a Jani akenda na conservateur ya théâtre te Jani wana tanga théâtre te même na ina ya kisasa akenda te aya na poto a koluka vie akomi awa azui eloko te azui mwasi moko babota ne yaza kidiba et tout ça mwana mwasi Mama Congo muto abungisi mobali. Mama Congo akena école bana ke ya komi muto a famille wana kende koluka. Mais quand tu racontes des choses comme ça, est-ce que tu te vois vraiment? Yo Mama Congo yo, ceux qui offert à des Saint-Denis. Et ozo beta ba masolo wana ke oui, na kenda ki pona yo yebi famille ya Jani. Aussi o vanda na bango, aussi o bia na bango. Hein? Ah okela école ya mwana pour que de quoi tisser comme si yango mwana mwasi yo babengana kai na musala. Baza bele babengala bango na misala bazo kende na ba neti mwasi moko azalaka awa comme na yeso ki panvita esprit mutuku mwasi ala zo kende na ba izini ya batu azo filmer biloko ya batu ba secret babengana na musala yeko le bo ba congolais basali mabete eza comportement na bino Mama Congo oyo soki ofa oyo soki opera soki oferara pa comme mutachilombo to kopesa kombo oferara oyo akendaka azako kende musala azo filmer ka bana ya batu bakotela efiti batali oui makambo sala ezalaki non éthique ya musala comment yo oyebi très bien na poto aw muto abongisi mobali aza déjà dépassé ex-mari ou ex-compagne papa ya bana na ye aza déjà dépassé quel kilo yo kozwa batu moko akisasa wana bakoyaka na poto te bakokipaka bana wana te olingika ba botola muninga bana oke kokuba opa baswana ba yo nde intermédiaire ya famille wana hein yo de intermédiaire à famille wana osolo bango pe na esengo nyonso parce que oza bololé ngala so bisabino mwana mwasi oyo azali zoba moko nanda monate aza mutema mabe moko bo indimité mwasi ya mutema mabe na réseaux sociaux neti ye azati po makamune nyonso sekenda oza problème Karim bazo pese bambongo na ye Karine bapesa kaza mandiante la mandiante de tous les temps connue eza Karine baliesa kaye na batwa batwa bazo pesa parce que baza ba bololé ba mususu baza na conscience na bango ba mususu baza biwelewele bapesa Karine bongo baliesa kaye et ça là est passé akokende ko luka batu kuna ti akenda na ndako mama Karine so to tous les Karine ayiba ye combien akopesa biso Elmi ngala zo Elmi na komboma yo mous dani moi Elmi de moi-même comment vas-tu et sa normalité akenda penda ko luka mama ya Bakarine wana auti imaginez-vous auti France ceux qui na Saint-Denis kuna papa akatisa ti Belgique mobimba ke na Verviers wana za ka frontière na Allemagne musika koleka Liège akenda ko luka mama ya Bakarine ti kuna mwasi oyo ofera oyo soki oferara aza muto mutema mabe azali on dirait azalaka folle on dirait aza na conscience aza c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'âme aza na état d'âme ya malamu te azali muto mutema mabe alongwa wana te ake na école ya ba Jani ya bana ba Jani oh est-ce que les grands-parents peuvent parler qu'est-ce que ces enfants connaissent de ces grands-parents ba grands-parents la batinda la bango ta bonbon hein est-ce que ba grand-parents wana ya kendaki ko luka bango mais biloko nyonso zo pesa ba argument na yo po kaka mwana mwasi ngo wana soki la brune ayebi ko lobate ozali mwasi ya mutema mabe yo penza en tout cas soki ndoki azalaka oza pe ndoki Nadia o azali ndoki azana état d'âme te azali penza mutu mabe makasi bana moko ba uti ko bungisa papa moko boye papa ngo azali ko vanda na zako belela bango yo okoti tina école bana obandi na ndenge nini mutu atanga na poto azaka neti yo mutu avanda penza na poto yo nde ndoki munene utikala na njili ozando ki munene yo penza yo zaka ekoko na nde mutu ya poto neti ba Chantal boko mibenga ka ekeko donc ye aya na e poto te Chantal mama Congo pe ayaka poto te donc bango batikana na njili kula bango nde bandoki o bazosala makambo mabe koma na Congo eza bango basali yango tera na mulili bakoma obima na ba be dashu na misu ya bato est-ce que mutu normal oyo yebi ba loi oke ko s'approcher na bana ya bato
Est-ce que yo bana wala baza kutu na besoin ba psychologue pour ba père de papa na bango quand sous ko luka ba maman boko boye ba banda ko lela bango na ba téléphone ba ko sele la bango et l'autre côté moi je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Comment cause la muto mutema mabendenge wana. Aller dans les écoles des gens, aller agresser les mamans des autres, divulguer les adresses des gens, ko utaka ba France, Karine wana soto tuni penza. Ce n'est pas ma tasse de thé cette fille. Asala yonini. Concrètement, Karine wana ba biepe abandonné mususu na ba parents na ye. Asala yonini. Soki to tuni yo penza. Asala yonini. OK kuna ko trembale na ba Flandre, uzuya na ba Flandre ko trembale, ko trembale. Likolo ya jalousie. Hein? Likolo ya jalousie. Asala we lokote. Ya ko kende bongo biso ngala ya ko beta bango biloko ti. Na beti e biloko asali sembla ka yo kite. Karine ngala lobi lisusu Karine. Diala ocho minyati comme ça ko yela nga ko lobi lokote parce que oza zoba. Yo poza abandonné ozo héritage à papa na yo te, oza zoba Karine azalaka zoba munene azali idiote. Mais moi si oyo akenda ko luka Karine bisika nyonso et puis azo alinga ko kotsanga na buzoba wanga bichi est-ce que ngala zo talibi kizengo azo bisana azo bisanga ba mama Gigi soki nani abenga ngazo mama Gisali Chal ozotika Karine baby samboka botika nga musala wananga bi musala nini Karine baby simboka chilombo muto azo baby samboka moni ete Karine wala zo peze ni Karine lokote Mia makolo itonda na mai aza kuna kutu na yebi tatika kamwana bisika joso tala Karine aza pe victime ya ba parents ba congolais moi si oyo ayaka ko yebisanga bozo tikela nga musala wana ya Karine ngabi tala ka réseaux sociaux ko ba makambo Karine loko nini Karine muto ayebi ko vanda ta na mesa ta yebi ko lia ta na ba couverté Karine aza na mibale ya pamba ya lokotaka ngala keka na bandi ko luka Karine en tout cas vraiment bilo busaka na bato na tana bien salango kala c'est salam salango yo moko ngazo sala mususu na boya mito tout na ye penza personnellement net nga botu na chilombo sala lui personnellement chilombo yibi mbongo la bisuti Denis a yibi pe mbongo makasi Denis c'est une voleuse, une grosse voleuse qui est dans tout le problème bocha ba cadeau parce que Facebook et TikTok alingaka bongo talinga bocha ba cadeau pour TikTok a vivre na biso moi je l'apprécie pas la fille parce qu'elle est tonneau vide bon que de quoi apprécier la page d'ailleurs ceux qui boya bobi ngala linga Karine na bloqué pour na yebi koza bololé pour eloko malonga lo bakawana ezate azazoba Karine azalaka zoba na ko tia na miniature il y a la 5 miniature na ko tia na miniature oh les gars moi si oyo aza mutema mabe ti azo expliquer ote ngala kendeka ko senga bana po ba grand-parents yo yebi ba grand-parents na bango oyebi ba makambo ba famille ya bato oyo kende ko luka bana ya bato ba uti ko bungisa papa na bango okende ko luka mindondo merci Elmi okende ko luka mindondo ya Jean que oui voilà yo e ko luka oh ben du don oza penza moi si mabe na la bruine wana muto sakani si ngala ngala fie biso copieusement muto uti ko perdre moto azai ko aider na bana azo ko kengele ba boke ko déstabiliser moi na moi si ya bato mama leki nanga moko mama leki nanga moko akoti boke ko déstabiliser moi na batu bobandi ko mema ye kibudi likola ki mutema mabe tasko le komi ki kekolati olati filtre mama kongo longola filtre o ezelongi na yote longola filtre oyo longola filtre yaka sans filtre to yebi longi na yo mama kongo yaka awa tala ti mutema mabe yako kende ti na école ya bana oyo babungisi papa na bango oke ko senga direction o solola na bandoki ya Kongo wana soki baza banani et tout ça mais vous osez trop vous osez trop ba grand-parents ti ba ayebite bozali na manque ya empathie bozali na manque ya connaissance
bozali na ma do bino makamunyo so bozo zongo ngupa soki nguba na lipa ou je ne sais pas quoi. Eh ben dis donc. Et puis tu devrais avoir honte toi. Ngala zo yebisa okala. Na yebisa kyo na bandi yo na bi. Yo na chela ko na se. Na zai ko chelo na se na mona ko bolole zoba munene yo. Na ba comportement na yo ya ba méchante. Méchanceté na yo eleki ndelo. Méchanceté mama Congo na bino oyo. Et ça dépasse l'entendement. Ko kendaka banda ko batu, ko yaka na ba quartier batu, ko fimba ko banda ko batu, ko kendela banda ko bana ya ba mama ya batu, ko kendetina ba école ya bana batu. Mais c'est incroyable. Et tu vois ça, tu trouves ça normal? Tu n'as jamais organisé la vie de qui que ce soit. Oh, maman Congo, pazaka na iloko ala lemo. Ngam tu na de longo sa yango na nko. Na longo sa na boko longo le loko wana. Na zo beteka biloko. Eloko na lolemo, eloko na lolemo. À se sentir culpabilisé que dako longo le loko wana. Ce n'est ni classe ni. Yo so la kisa muteloko nini awo. Tala mabina na yo. Maman Congo ebe ata délirité, ko délirer na classe. C'est une femme qui n'a pas de classe. Botal. Vidéo yango wana kuna. Batu maya maleli kota. Est-ce que fali era eba kanzembo na yo wana achaka maya maleli kuna kati? Est-ce que l'obaka babiloko ozoloba? Une femme pervers azali penzana da yebite. Donc mutu moko ata délire. On va biso moto yaka awa to bini, to sali mo ba délire. Ye azala problème a mutu. Au moins ba geste na ye, na ba danse na ye et kenda kandenge mo côté a yebite do. Moi si mo bimba bibisaka lolemo, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bilo kwa yaka koloba na biso awa. Je ne sais pas, quand yebite, ah ben, je sais pas. Oza moi si a mutema mabe. Ngana zo yebisa yo penda na tali yo na miso. Oza moi si a mutema mabe. Makambo sala kezalaka normalité ya kokota na ba famille ya batu, ya kokende kolukaka ba mama ya batu. Ozali moi si a mutema mabe. Oketi ko proto. Est-ce que bana wala ba yebi yo? Oyebi ke ka kokende ka na école wana okeko pesa bana wana, bakoza la traumatiser likolo na yo. Bakoko wana babandi kolela téléphone Johnny fire babandi koloba kuna fire babandi kolela okutraumatiser bana ya batu ti l'état psychique ya bana o babungisi papa na bango bazo kaka koko moko boyaza kuna na Congo abandi kolela na téléphone mwana nanga Johnny na botaki fire bana bazoka fire bana bakomi traumatiser likolo na yo. Heureusement mundela tia ba barrière. Bana wana bayebi bakoko wana te, bakenda kuna te, oh po bazali ko benga mama na bango, nga na se donner garant. Mais tout ce que tu as donné comme invention, c'est nul. Tout ce que tu as donné comme invention, c'est des inventions ya bazoba. Parce que même explication na yo, ezali correcteté. Eza correcteté. Okobi mate oke kokuta ngai soki na kuti moko ata na mwana na modèle na ko beta yo okondimate. Eza correcteté oke ka olongo ka epa na yo, oke soki na mele, oke na école la bana. Ti ozoye ba adresse à école la mwana, tu as le temps toi. École la bana batu. Bana wana ba uti ko bungisa papa na bango. Siko yo zo téléphone, allez, tolo ba téléphone ngo wapi? Téléphone ngo izate. Tozo ta iloko. O nde téléphone okamati koko nakutani soki na mwana soki Victoria allez mwana jani moko comme les Victoria allez pesa ye yo mwana koko abandi kaka kia bien na fuile moi tu m'as fuile quoi que boudou me foi jani fire yo moni ko zala bien yo moni ko zala bien. Démarche nini ozo sala maman wana hier azo yamba famille wana te elle sait pourquoi hein elle sait pourquoi zo yamba bango te papa tosi toyoki awa tosi toyoki makamno zo koma awa ba livre ba congolais batanga kate papa moko za awa tika ko sala boye parce que ekobima neti agression hein lisez mon livre génocide ceux qui des congolais pour des guerres nani terror ya ba terroristes économique na nyoso toyebi kende kuna na babisika wana okendo sa publicité nini so lingo sa publicité awa osengi nga na ko bloquer yo apo tozo ba kama kamomo génocide familial nde tozo loba awa boya ka ko ozo koma depuis ozo koma bakotanga wapi bakongolo moni ba bazama yela kotanga bakongolo okendo kotanga livre ya papa ko mikuna bokendo tanga
Bon, que tu as livre, papa, comme il livre, oh, papa. Congolais ni nazala maïla kotanga livre ah bango balingika makambo ezanga mutuna makulu ata wana zolo bana bango bazomona ka ba geste na zosala ndezo intéressé bango mais les fonds ba koti na bango na katité hein papa ozo lexaka mupepe na yo pamba kendo teke la mindele comme ça mindele ba kosala marche pour la ba congolais congolais yebo baza mayele te yozo kaka kokoma awa oh génocide des congolais oh kutu papa o ba finga kutu papa o ya yaka awa komo le nani papa oyo Charles Onana na moni basi moko ba bizengi mo bazo finga Charles Onana muto akomeli bango ba livre akeko sala ba enquête ti akoti na kati congolais ni nazama ila makambo ka nazolo ba abazo comprendre des téléphones ba comprendre des ce que ka la ba livre minene ya za la vocabulaire ya congolais kotanga ah kendo sa publicité pa ba mindele awate ngaku tu na ko produire Edi Malou na ko bengisa bilo boya kotala Edi Malou to pesa ye gloire philosophe congolais na ko produire la Belgique Edi Malou boya ko somba ba ticket pour vous comprendre que ma philosophe et ma congolais bazali bozaka Montesquieu ta bango ko papa la nègre ma bête hein c'est pas vraiment méchant ce que je dis hein c'est une réalité tu peux pas écrire comme ça en boucle comme si tu es devenu c'est pas normal hein ils ne disent pas merci beaucoup Marie ah quand yo soko koti ndo pesa moi cadeau malonga ba monyo so ba pauvre ba pauvre yo penza ba uti wapi bref hein moi si oyaza mutema mabe ya kokende la brinoa muto ata na ebite mutu bobota na emwana o souhaiter mabete mutu bovanda na e bien o souhaiter mabete o combien we o sali émission ye yo za chef bananya yo mama Kongo po mutu soka sali émission na ye aya kopesa yo nani zelaya yana boma yo a imbécile na yo ta monoko zela wapi yo ta monoko kamati imbécile, tout dégager ici. Là, la pauvreté. Moi, je suis pas pauvre. La femme qui vaut des millions. Vous voyez, c'est là. Chocopic, ma sœur, yo, na privé, numéro na réseau de kate. Modèle ngala new kuto mato iwana. Mato iwana ngala new kuta yo. Heureusement, yo moko sali reto pédalage, tu t'es excusé et ça m'a fort touché. Hein? Salut, les gens qui reconnaissent leurs erreurs, c'est bien. Hein? Yo za leki na nga peda adoptif. Ko nyu kuto mato iwana na bendu yango na comme ça yo qui bien. Heureusement tu as entendu et tu t'es excusé, je trouvais ça noble. Qu'on répétait sous sauter hein, parce que j'étais pas du tout contente. Mama Kongo oyo. Asa muto mutema mabe oke na banda kwa batu bakufi mwana moko boy ba yebi yote oke ko lukela bango bakoko ngo yebi bango te o yebi même pas idéologie na bango te comment bilo bokota makambo batu ndenge wana comment oko kendeti o se déplacer tu as de temps hein? C'est pour ça que tu n'as pas de vie kenda ta sport o sala ta ba squat o sala ta li o comme la moi luketu o yebi que ça se creuse. Si vous avez la sport, comme vous avez sport, vous avez machine, vous avez une machine, vous avez se creuser. Vous commencez à la squat, vous avez une forme normale. Vous avez un kita. Comment vous avez un courage à modèle wana? Quel sport? Quel sport, hein? Kende osala boyo keka la machine wana o tia mukongo bo bandu ko sala boyo o creuser moi luketo ozo moi forme pour comme ça to yeba morphologie na yo to terme mabeyo terme mabe na we leki tika bikenda nanu na mona muto mutema mabe o moni muninga za wana azane na makamu na ye azala ye wana olingika baboto la ye mukanda po yo moko za français yo poza français te pourquoi za la nationalité te ezate ke oboya nationalité ba pimela yo poza gangster oza gangster ba pesa nationalité pourquoi mama Kongo akola na poto ayaka na âge ya 13 ans azaka la nationalité te. Oh pour moi j'aime bien être congolais lokuta luvunu ange. Oza lokuta munene o rempli ba condition te posa criminel. Yo posa criminel. Yo posa ka criminel oza ba casier judiciaire. Ouais il faut oyebisa yo papa bandi susu na ko bloquer yo Yo posa criminel oza la nationalité te pourquoi? Parce que oza crime.
yango on remplit ba condition te po depuis oyaka mwana muketi okomi mbange la poto zaka na nationalité te yangi sur roche to kokende ko fouiller pe ayo omoni ke ozala malamu te tika biloko no sala ke za malamu te. Oh papa Costa ye papa Costa ye merci papa Costa to ko fouiller pe vina yo to ko fouiller yango soko zo continuer bongo c'est pas normal. Biloko sala kawana ezaki mutema mabe ngala bisa bako mama Congo oh ceux qui mama Congo na bino all let y a za pauvre l'autre et puis vous savez la pauvreté c'est mental. La pauvreté c'est mental. Elle est pauvre mentalement et puis intellectuellement parce que les choses qu'elle fait ce sont des histoires qui sont pas quand même c'est pas logique en fait. Elle m'a vu la qu'elle fêtait anniversaire en Angleterre mama Congo comme mutema qui pourri et vimbi awa. Bon, si bon, à l'époque, pour moi, j'avais pas de problème avec elle, mais je savais qu'elle est faux cul. Hein? Attends. Parti d'ici, moi, si yo. Pour moi, je fais ma live, hein? Elle était ma pauvre mentalement. Abandi ko sala ba live. Nga na ko vivre au-dessus des moyens té. Na ko kende ba hôtel ya charité. Na vivre au-dessus des moyens biso zo toye ba maman biso toza ba héritière. Maman Congo, on va une place na vandaka nga na za héritière. Ba parole biso batika peda tala bidokos qui vaut des millions. Maman Congo, yo, j'étais déjà interdit. Laisse tes histoires là-bas. Quand moi je fais des lives, tu passes pas ici parce qu'il y a des méchantes dames qui vont te mettre sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Et c'est interdit. Ça va? Voilà. Tu attends, tu mets ça sur la table. Problème. Bah bon yo, bah comment on va continuer au captif moi na. Maman na zo yebisa yo. Kende kuna kolala. Kende ko vanda kuna tala makamna yo. Hein? Bazo lukayo la réseaux sociaux bacho miniature. Na lingi te okota miniature mwana na ngai oza kitoko mingi pour la réseaux sociaux. Et posa mayele mingi. Hein? Maman, yo yaka koloba awa. Biso yo sotoza ndenge moko. Biso yo sotoza ndenge moko. Mama, te toza ndenge moko te. Biso to utala ba famille. Famille obatika héritage. Vanda kimia mama Congo. Mama Congo vanda kimia. Mutema likundu ebandi ko sala ye po amoninga na kena hotel po amoninga na filmer kutuka ndambu nde mutema li hein? Monopoly j'ai déjà fermé dans les cartons le jeu de société j'ai fermé. J'ai tout fermé. Ça va? Et toi, tu dois te préparer. Tu dois te préparer parce que tu dois aller dans tes activités. Voilà. Mouté me sali est passé, bandi ko sala est passé, bandi ko sala ba live azo bois kilanga bambwa kila. Et kokoma Jolwemba sali ya Jolwemba asali ya batunyoso. Aye ko sala live na ye, mama Congo matana live ona keko ngamo ko nazala live na zaka na ba live na ngai. Akenda ko souhaiter ngai joyeux anniversaire na live ya Jolwemba. Tala niveau ya mutema mabe ya mwana mwasi oyo. Happy joyeux anniversaire à elle, likundu. Mutema likundu. Likundu mutema likundu mwasi oyo mutema bota la ka ba action na ye nyoso asalaka est-ce que ça ka ba action ya bomoto mutale na ye poto Karine na ye poto makolo akita na ba Russie atambola zo côté ya malili wana babenga na eka na poto ngo ya yo azalaka sans papier eloko so muto aza sans papier eloko nini ezo pesa bino nani Zela na benga na yo awa ngala ko wela nini na mutu na kutana na ete na vanda na ete tu vas dégager ici. Donc mutema mabe na ye kaka azaka mutu moko za na mutema mabe épidermique ti ba action nyo so sala kana ezaka ki mutema mabe ngala yaka kopesa toli neti ba mama Rita Kane et tout ça ba comprendre kama solo te lelo bo kopesa nga raison le makambo Didi Stone bozo encourager moi na moko afinga ka papa na ye est-ce que ça ka normal? Bakoma kuna mwana batu wasala baba kama wala ba mama Rita Kane
Est-ce que yo ko sepela penza mwana na yo afinga ka yo po yo boya ni na papa na ye to mwana moko afinga ka papa na ye to boy eza éducation mabe nde na telemelaka awati ngaba action nga nyose zaka la bienveillance te ayaka makolo akata banzela ayaka na avion côté a Russie kuna botika makelela ayaka makolo muto ayaka 8 heures de vol nde wana biso to lobby koya makolo eza nzela ko kata yoka isi batu nyoso bayaka nzela makolo ezaka ba mataka avion te ezala batu bauti na Congo akene nanu na Mali avandi wana après bazuye lisusu babemi na Maroc avandi susu na avion bamemi ndambu to auti Benin to auti Nigeria eza nzela makolo nde nzela makolo wala babengaka Karina yaka nzela makolo auta kuna na Russie ayaka nzela makolo kati nzela ayaka nzela ye moko mto betaka masolo kati yaka 8 heures du temps que doko baluka ndenge wana tina ba Russie wandeko otika makelele awa bazoba o bozo koloba awa otika makelele ba chinois bazoba batu mikolo bakoma penza batu abatu nga kutu mutu wa nzambe na boya kozala mutu wa nzambe ona mona kate na boya yamo ko mutu ayaka obeta masolo wana toyoka bandamu bakata nga na boya kutu kozala mutu wa nzambe nga kozala mutu wa mutu te nazaka mutu wa nga moko nzambe kutu na Yesu na ye na boya bango na biteka koza mutu na bango te na mona ka bango te na yibi bango te ngaso ina inda lia na meli so ina ngira ke de kosukola na kosukola ngara ke kosukola ngamoko ya ko ya te na sombi ba produit na ngamoko na sali makabla ngamoko siko ebandi na pona papa de wala ni papa linga funi wala ngande funi te ya funi na funi ezali funi te ezali fani ngi koloba oza drôle na lingala osekisaka kofe oza elongi mabe tanga eboga desye dimbisi talanga kofokotanga la miso naleki yo na bogar te elongi no elongi okatrater esala aksida Johnson, Jennifer Lopez batia ndeni babana makoto hamene miche mingi sozofinga nga sasika na ngai samaniki ya Paris Ok, Yaya, ndute sa tala loboko. Yaya, Bruxelles, Pascal Marcelo Tunas.